Ok, na bande connaissance que mobimba ndingi toloba kaka lelo tozali le 20 février 2022 tozali na siège na biso ya Eroga Lisuni na avenue Ngeba Montoyer, toujours avec Eric lui il est actif dans ça. Mais le là imprévu moko bimi o ezo senga to soutenir nous allons obligé yako travailler au four et au moulin, donc c'est-à-dire tomi koti sana na likambo yo to protéger yango nanu parce que du fait que tozo protéger loko oyo vision ya lobby ezo faire partie na likambo to to protéger na lelo et ça loko là mutazo tambola na objectif moko boye tanga moni na nzela bi akuta na mbongo oyo ekoko freiner marche azalaki nango mais le kola mbongo oyo eko soutenir ye na marche azalango a freiner na lokota mbongo oyo comme ça a continuer marche na ye oyo le temps azo lokota mbongo et ça marche nde oyo azalaki nango et ça le kola moi perturbation. Est-ce que tu comprends maman? Tu comprends l'assemblée? Donc marche azalaki na quoi azalaki na marche moko na rythme moko normal mais tant akuta na mbongo moko boye à perdre des rythmes normal azalaki nango alors que mais du fait que mbongo azo lokota et ça est sunga les sous et pesa makasi pour na kotambola ndenge azotambola na lisanga ya Erogal. Donc tu comprends de papa ne vous en faites pas. Erogal les alliés et kotambola et puis ça kotambola ndenge zali mais sunga biso na le structure le kamozo la comité provisoire voilà. Comité provisoire sur deux bien. Comité provisoire na mitoyo azana moi à coûter la mbongo boye alors que comme ça et sur la biso la marche devant la moda mais et l'autre tout fait ça comité au salama na rabino sur la bien il faut que monsieur je tourne belango boye de faire plutôt décourager par mais tout ça pour tambola tout OK ya biso ko banga loko pour les cantions la ngana pesa na Erogal yango deuxièmement ma comprendre na okaki barime te na bato mosusu oyo tokomprenaka malamu te bandeko ya banke baye mpona kosunga biso na titre ya kodefa mbongo mpona bafere na biso privé toza na yango makambo wana eza mingi te même eza na même vision te na vision oyo toza nango na Erogal wana eza lokola makambo oyo baye na Erogal mais tant que tu as bango et que tu as la makambo na biso za privé donc soki oza na magasin na yo otekaka na yo kende kozwa mbongo na bandeko ya banke mais eza mpona makambo eza privé donc c'est-à-dire komema yango te na vision toza nango Erogal mpona tuna loka mama moko atuni yango bato ya banke baye mpo basunga biso soki ekomi lisusu afo defa mbongo kuna il faut pesa $10 afo defa mbongo kuna fo ozala na magasin te komema yango na makambo Erogal te Erogal toza na makanisi mosusu banque pesa makambo mosusu de banque biso ya banque eza soki odefie mbongo obana kozongisa ye malembe mpona bafere na ozala tandis que na Erogal ezali ntango tozali kosangana boye tosali famille oyo tozokanisa na likanisi moko c'est-à-dire tosungana soki ozwi likambo tokosunga Erogal biso kaka biso Erogal ezali biso nde tovandi awa toloba te konga naza part Erogal akosunganga te donc soki likambo ezali yo kaka na Erogal tosungi ndeko wana ndeko wana mpe soki yo kuna ozwi likambo ye mpe asungi yo eza babenga yango na français kocentrede tozosungana donc c'est-à-dire na mwa contribution ozopesa chaque mois kaka contribution yango wana ekoki kosunga moninga kaka contribution wana ekoki kosunga mpe yo lokola toza lisanga awa yango wana tobengi Erogal lisundi yango wana chaque fois secrétaire azoinsiste fin du mois soit chaque mois topesaka mbongo na biso ya contribution ndenge basengaki epuis soki nani obikomisi te omisa mbongo na yo oyo obikomisa mpo bayeba yo ozali membre ya Erogal lisundi tomemaka makanisi tu te kono ono bana banki baye oyo bayeka bakasuma bango na bango te bakotala yo
pour pas personne bon comme ça, alors bango baza rogal lisumbi te. Mais na yena rogal lisumbi pour batalisa biso chose za na posa ya mongo pour ba activité na yo za na ngona ndako na yo pa na yo okoki komona bango. Donc to même bango na rogal lisumbi te. Yala ngana préciser malamu sinon ba biso ba kota ina confusion. Merci. Merci pour la précision. Mais on a satisfait pour la réponse. Pourquoi? L'exemple nous sommes au toucher côté de ce comme il a été. Problème de ça, il y a temps. Il y a l'élo, lobby. L'élo, lobby. Ce qui est l'élo de 50 esquisses qui est toujours contre-temps. Lobby de Sima, lobby de réaliser. Le problème, il y a un lobby qui est Luka, pardon, tout locataire, comité provisoire. Pour un bateau, ça trop chargé. Bazo charge basa na ba me kopesa na bato na potango bazo ya to me ko traiter eux aussi ngate bango basa te médicament ça te traiter la ça change na. Merci mon parmi les trois concernants deux on peut intervenir. Oh. Ça peut se temps là ça attend. Bon. Donc comme la seule place en souka na ni bateau pour peut-être dans déjà contrôler de manière mensuelle. Parmi la priorité que nous avons parmi la priorité, je notais seulement tout à l'heure, nous allons membres se limiter quand on a besoin de carte fiche d'adhésion ou bien soit comme na fiche. Ce qu'on a contribué en tout cas aux hommes d'office membre pénalité. Nous avons tout à l'heure, nous sommes membres pour tout le monde. Demande on a biso félio aza a cha ba on panzi ko na tongo so ba to ka mai aisi ba on avoto ka mai foza na carte ndio mo ba yambango na komi ba mama tu mo esili boya tika mo contribuer te nga na rapona mama mai siko mutanenga choisi problème na ba aider te alobani ba aider. Voilà maintenant le problème. Mais alobi ya komi membre pour mama mai doté ma félio cha on panzi ko pour mama mai ye avi ay ko somba carte. Si on a comme une contribution, on dirait à d'autres part une contribution. Or, que tu l'as quand on sort au Lobawa, parmi les contributions, il y a un sac qui est sur Biso. Soit pas sur les Cambouane de Kosongolo. Alors, si on a contribué, on se limite à la carte. L'office va être considéré l'office. En tout cas, ça le nécessaire, les notes aussi, là, on a moins de janvier. Oh, il y en a pas cité. Il y a mois de janvier. Tout cas, déjà, pour bientôt déjà février. Et que presque on a fait ça, le 28. Oui, pardon. Nasi, Nazaï Nassimana qui ça fait 10 minutes. Quand même pour la réunion, la Zala attend. Au nom de la présidente, Oiseau et ma président de la République, dans le stade de Marty. Toi aussi, tu as un message en opération Tika Presse. Vous avez dit que dans le lobby, on a dit que pour le cadeau, pour le message, en fait, la question est de comment tout n'a pas rapport à l'idéal et à la réunion. Les deux choses. Tout se confondre des bisous, les qualités de Vanélia, les arbres de le bac la fois passée. Bango baza déjà dans la statue, baza dans l'union, baza dans le. Mais plus de pouvoir fonctionner dans le même mode de gestion dans Bango, qui va réalité la situation économique. Bango tu regardes tout ça là, document pour le ça là, parce que ça m'a dit. Le document n'a fait plus sur la validation. Tout ça là qui dans le niveau, si les livres Bango, Bango va regarder pour répondre. Sur le désir, quand on dit du en fait, c'est du suivi d'abord aujourd'hui. Soutien d'Abandeko Yesi. Mais la carte mutuelle, c'est ça le euro qui dit entraide. L'euro calme bagage pour l'entraide. Mais entraide, cette organisation que nous avons pour il y a un des psychologues.
ekotambwisa biso na bango par rapport ya bamembre oyo basombaki bakaka na ndenge tozokokende nde tozosala rapport akimona kosala communiqué biso mpe twande kosenga ngo mingi me bango badesinaki donc biso oyo tozali mpo bakokoka komaitrise biso soki situation efandi omonaki tokóma na possibilité kosala likambo wana tokoki kosala eloko te baresponsable numéro 1 baza libanda biso toza bato badesine eroka bandeko ya bakobaza oyo tose comprendre biso toza baexécuta oyo toza ko na bino bandeko to tokomi bomoko nde tozosala à chaque fois tozosala me bambongo tu bapesa même chèque totindaka ke na kitambo me bakanto ali topesa soki kitambo parce kitambo me mbongo to afixe kuna apesi rapport mpo baveka nde bango batindeli biso toyei kopesa logique tokenda ngo wana bangai batala part ya volonté na biso pour que même Jésus afosala likambo si il faut quand même ozala na quelque chose nde babaki batala volonté na biso nde baréunion oyo nde kolakisaka biso tokosangana tozali mpe na susi ya makanisi na bango nde bango mpe bazali kosepela pour ke batya biso mpe maboko na deuxième cas likambo etali ya bandeko ya AAS oyo toyebi ya lisungi oyo tozosala association oyo eza kosunga biso baye kosoutenir bandeko na biso oyo baza na activité babaki même oza na activité te mais oza na idéal oza na idée osala activité bakoki kooriente yo mpe ozwa okuma kosécurité ozala autonome problème na bango ezali problème difficulté toza nango oza autonomie même oza membre so oza lelo otokotize lelo po kotize esengeli ozala mwa baactivité génératrice ya revenu nde toyebaki teke ezaka totika na stade na moto oyo aosala tobi mpena ndeko azosala te aza na besoin baede ye bapousse aede na activité ake liboso bakoki koede bapesaki basorte ya basoutien nyonso ozala na mposa ya mobilier eloko nyonso wana mposa isifi ozala na olandela ozalaka mpo ozala éligible esengeli oremplir bacondition oyo baza nango plus oza membre na biso toobima lokola garantie na bino lokola biso lokola épargne garantie d'abord ezali ke bawiti mpa na biso na ndenge bakoinitie batala 1 mois baboyaki kopesa babi moto akozala na 50 000 apesi mara moko bapesi crédit babi c'est bon mpe dodome bayi batala ndenge opesela crédit wana pendant 1 mois ndenge ozodépose baépargne na wana bacomprendre que non so bapesi autant à 1 mois 2 mois ozala na capacité ya kozongisa c'est un fils oyo ezalaki vraiment très important wana bakoloba nde baza bolobi kende bapesi yo mbongo toza na mbongo no bapesi yo bango baza na susi wana te susi wana bayi balakisa ndenge nini tokoki koépargnaka chaque jour 1000 francs to 2000 pour que ozala na facilité ya koyeba komo kotiaka mwa ekonzo wana tozalaka na badifficulté biso tosabitue mingi na likelemba eza bariske oyo bato baokwela soki obeli 3 jours opesaka likelemba te oza oblige opesa okota na kisina mais soki oépargnaka quelque part mwa malade okosonga place oépargnaka erenforce c'est politique ya gestion ezalaki ya mwana yango bandeko bazoya déjà tozwaki nous avons déjà basadaki na bango baosajouter lelo ensemble na bango tokokende bakona exemple oyo baoza bandeko balanda balandi ndeko mpona likambo ya communauté vraiment botia biso toza koexécute soki bandeko bapesi biso aval wana tosala yango tokosala yango lokwa bango mo mpe bamoni en plein tokomi déjà papa tokomi na c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Bamambo baza adhérents au bazali. Basepelaki déjà na initiative. Bamoni ke batupe. Tolakisi bango ba volonté batuda ba opesa bambongo. Nde bango ba encourager biso. Structure au peto ezo kosunga biso ezali pe ya moko ya mwana bumu nda sala yango. Nda tiesu biso maboko na likantikara ya lisuni wana ya soutien. Ah tozala vraiment na bomoko nde tolobi mbongo tolobi baopesa biso lisuni entraide ezali dans le cadre oza membre cotisation oza na problème oyepa na biso na entraide opesa
les soumis, il faut créer un ordre de la protection. Pour ça, le rapport. Vous m'avez dit que moi, j'ai un ordre, j'ai un fiche, j'ai un problème. C'est ça pour moi, le soumis aussi. Maintenant, le soumis, il y a du soutien. Il y a une banque qui s'est venue pour s'adhérer. Là, ça va aller. Présence, il n'y a pas de juste ta présence. Je donne un stylo. Merde. Son naza clair. Na commande na papier, faut les canaux bureau pour boire au signaler. On comprend. C'est ça. Comment il y a? Hein? Nani kumi. Vous avez une fiche là. Wakanzu. Jangan deko. Calme. Ils sont comme yo moko prêtre deni chokos osola ndamba ah belette c'est komaki déjà Bah invité on a bureau. Yamba. Bon mon ezali toujours nde toloba kaka réunion ya eroga lisumi Réunion ya 3e wakati. yango bozomona Les 6 La Bible, maman, Dozala, le 27 mars, on a clôturé la journée de la femme, non madame. Le 27 mars. Le 27 mars, non madame. On a clôturé la journée de la femme. Mais moi, je pas le 27, on va en maman. Le 27 mars. On a clôturé la journée de la femme.
nyonso bapesa baloko cette journée de la femme va le ngakuti na kimi na kati ya stade na tiki ya kotu mamona ndeko fils mbote mbote koyebisa biso réunion passé ndenge nini rena lelo. En tout cas réunion eleki nango très bien nde tolobi d'abord notre fondateur ya Clara toza kokoba na idéologie ndenge olobaki mais toyaka na baregret eza ebele mingi. Regret ezali makambo baban bamama bayebele baekole eyebele mpona distribution ya baba eza baquestion vraiment baopose biso trop yango wana vraiment na actualité eza yango wana boluka moyen bosala ndeni tobopartage na baekole pour que eza bien te vivre l'été ya baba eza vraiment bien te mais réunion eleki vraiment très bien bamama mpe baza koya cotisation mpe eza kosalama vraiment tosala vraiment dal ezaka bino boyebake mission bopesaki biso vraiment ya ezosalama parce que soki déjà badera bazali tobandaki na 1 lelo tokomi na 190 membres badere déjà c'est un acquis mpona biso déjà tosali travail mo de qualité yango esengonga awa baport bamembre baza kolela vraiment badifficulté ezali bino tout basi bozali nasi président mpe aye kotala biso mwana eroga lisungi azaka erogali nyonso azali ayaki kaka na kati na cité président azali. Bonjour, bonjour président. On se présentait par Bato Baye Bioté, Ponga na Ebinanga déjà yo quoi. André Kibingwa. Na mona gal. Na pe mona ero gal isungi. Bataka ba ebinga bien. Voilà. Siko président a toujours ka kibazolo ba makamba ba ban siko tuko sala ndenge nini siko. Tala ba ban vraiment. Ba bezo zo beba. Étant la moni ba ban. Ça fait très mal et ça la passe. Donc on a évité ceux qui ont locatoni. Mais quand même, tout ça a mis thème au fond tout ça a quelque chose. Oh, c'est un scandale. Si tu comme après au Kansas que mais bataboum c'est ma babandoki. C'est pas possible. Hein? Étabou vraiment. Baba yaki esika to sangani. C'est vrai que la dissension est kotaki, mais quand même pour nous aider Batou, et le kateke, benda, nini couverture côté non, tout s'est décidé une fois pour toutes pour distribuer avant comme les scandales. Oui, mais ça n'a pas si mot on a quoi expliquer vraiment. En tout cas, Batou a conscience, c'est Erogal, donc Erogal, Oyo, ils sont ensemble de Batunyoso, ils ont Erogal Lisungi, vraiment, prenez-vous en charge, trouver solution, il y a problème, il y a pas ban, ils ont scandale, ils ont vraiment scandale. Comme presque ruine. Oh, atabana faut méniser, ba vernis, ba retapant quoi. Donc vraiment, ba querelle, ils ont atteint monter. Ba querelle, ils ont atteint monter. Faut vraiment ba tout bas la décision. Il y a aussi quelque chose pour la banque. Merci beaucoup. Merci. Bon, tout le monde, tout ceux qui n'ont pas ça, moi, je n'ai pas de